Bandeko na ngai oyo eza troisième vidéo. Ba oyo boko tala vidéo obo banda na première, boye na deuxième, boye na troisième. Botala ka malembe nde na cette bonotiki la bino temps na ba vidéo obo tala ngo week-end o mobima. Non ça la vidéo tam sous semaine prochaine kaka. On a salingo ebele botala malembe. Bozala et c'était Maman Deline pour ko sali ba vidéo ebele bo kangi biso na ba vidéo koza apprécié te tala ngo malembe. Na de vidéo wana na ota kolobela mingi makambo ya dépiment ndenge monguna satana abakiseli biso masumu. Abakiseli biso masumu ebele na makambo oto simba te na expliquer nzambe atalisaki ngai. Nzamba atalisaki ngai na lotaki ndoto na pakolaki makasa moko bo na expliquer na deux kota suka na pakolaki makasa mo je kwa na obenga makasa ina. Oyebi makasa ina nga na yebi yango te me na yoka ke makasa ina na oyeba makasa ina ezali to mona yango ba bikolo moko batata makasa ina na kalonde ba mama biso banda kotia makasa ina donc c'est que za makasa ina donc na tiaki yango na ndoto na tiaki makasa wana na yebisi papa didia edenga na tie makasa wana nde nazozela ekoma na expliquer ngo na video oyo toleka nazozela ekoma ewu me ape mapo maboko na nge changer nde nzamba yaki koyebisa nga lobi na nga Deline pourquoi ozopakola oyo nga beza nango naturel bon na ndo banga monga biloko oyo eza nango naturel biso to bande kotia kutu ba vernis pamba so na yebaki kutu mbena ngena tia vernis te po zo sala ma place mabe bazo tia biloko mabe na kati ya vernis na biso to pakola na manzaka na biso tala kutu oyo eza nango kutu eloko moko naturel na bukionka na nzete matiti nango nde nazopakwa nde nzamba lobi na nga Deline nazopekisa bino ba vernis te po bazosala ngo na biloko mabe po bazosala ngo na monda mai soki ezaki mpona yango ndenge naloba na bino ke bobondela mpo nango avant bosalela me napekisaki bino yango po ezochanger nature na bino yango nazopekisa bino biloko wana ekotisa bino bokonzi ya likolo te po ezochanger nature na bino nde nzamba ayaki koloba na nga bongo ozomona nde nzamba aexplikaki nga ke bazoloba na bino biloko boye bosimba te eloko boye po bazobakiselaka bino masumu yango wana nautaki kotanga na nini wana natangaki deja ba o bolanda wana natangi na Romain natangaki na Romain 14:23 Romain 14:23 elobi na biso ke eloko nyonso oyo ozomona ke eza mabe kosalela te biloko akolia oyo ozomona ke eloko ezekila tokona kolia te po ezekila so kolia ngo osali lisumu na miso ya Nzambe elipomadi oyo ozomona ke nakoki kosalela yango te eza mabe le yo saleli yango osali lisumu na miso ya Nzambe belobi na biso ndenge wana na Romain 14:23 oyo nyonso oyo eza na conviction na yo te kosimba te soko osimbi osali lisumu na expliquer yango na deux vidéo wana soko na troisième vidéo oyo nazo ko expliquer bino elamba oyo eutaki Kishasa ona betela bino lisolo oyo eyaki na makambo elamba oyo eyaki na makambo tozalaki le 27 na saki video wana toyiko kokoma le 29 nalalaki na aka na mbetu nde mikolo nazalaki na nga nazalaki faible nalalaki na mbetu nde na bandi komona nzamba bandi kosolola na nga nzamba ayebisi nga nani oyo abebisaki elamba oyo ayebisi nga moto abebisaki elamba oyo aza kutu muta famille na biso te muta famille na biso te nde kaka nazo koloba na bino ke tozo kobondela tokomobondela na bapisom tokomobondela leo nyonso bapriere tokomogene nzambe afongola biso miso ya molimo bafongola biso mato ya molimo nde tobanda komona tobanda kokanga bandoki tobanda komona makambo ebele nga lokwa spécialité na nge eza ya kokanga bandoki bata famille na nga bayebi entourage na nga bayebi bato baloba mama de pe kokanga bandoki entela zandoki c'est ça yango nazoyebisa bino le nzamba afongola bino misu ya molimo na mato ya molimo bokoyeba bandoki ebe baza pembeni na bino me bozala na maîtrise
ngando na bino mesina kufa pona kokanga bandoki lero kanga ndoki aotika yote muto asali nga bwe na kanga ki ndoki na kanga ki ndoki nga na ebika ya ebite na mukuse na oyebisa bino na boyi kokota na makasi po eza ko protéger bato musu baza na kati wana on sait jamais vidéo nani akozwa nani akotindela nani akotindela nani ozomona donc na mukuse mutalinga bala muntu tozwa exemple ke yo oza na mwana nao to na pesa exemple bon oza na mwana nao ya mwasi to ya mbali azwi fiancé alinga bala dera alinga bala siko yo deja bazo ko annoncer libala yo nzamba eko révéler ke mubali wana to mwasi wana aza na misala mabe ya makasi otika mwana nao ya mwasi to ya mbali abala kaka mwasi wana to mbali wana otika te oko signaler esika makambo euti na boyi kokota na ba détail esika makambo euti la yo signaler nzamba ekoloba nanga yo kanisaki ayebi te na yebaki lera kutani na bilamba oyo ezoyapa na yo bazotonga yango bilamba ezokepa nani kuna ok ya komona ratisanga Seigneur toza mayele toza mpase mona ngeta ninga koboma nga poka na découvrir ki aza misala mabe na découvrir ki aza misala mabe ka nde na découvrir ki ana yela ki nga ndongo yela inga ndongo dole nzamba o révéler bino makambu fo boza mayele nango po ememaka bitumba do bitumbo yelinga na elamba oyo euti na makambo moko ya bongo na boyi kokota na ba détail na mpona ko protéger bato musu bana Congo nzamba lobi na ngali abandi ko isa makambo nyonso ndenge ezalaki wana le 29 anko bisanga de nezaki boy la yo lobaki yo kanisaka ya yebaki te atande bo banda kosola na ye ya yebi ke yo obebisela ki makambo yo muto mona ki ayebaki yango la rakutani na bilamba ko alobi akomona nde na osala nde abinanga azwaki accord na famille na quelques membres famille asengi nzela wana nzambe mutabe na me atangi ngata asengi nzela pa banani asengaki nzela pe na bata famille bandimaki alobi nanga Deline bayibi soki robe moko ebungi nga na bi bayibisi nga robe moko ebungi po bayibisi nga robe moko kitoko wana cousine nango atinde nga biloko abi robe moko kitoko ebungi ka boye na ndako na tomboki nzambe ayebisa nga bayibisi ko robe moko ebungi nga na bi bayibisi nga robe moko ebungi abi ngam na limwisaki robe wana abi ngam na limwisaki robe wana po robe wana batiaki yango nzete abi robe wana batiaki nzete na kati ya robe wana spirituellement batie nzete na kati ya robe abi Adeline le yo nga kosimba kaka robe mbala mo nzete ngebeto ana kongo na kingo pa kwei mbala moko okufi ya nzambe na permetaki te robe wana yo ma nzambe asala kati na biso ezalaka ye moko apermetaka ye moko aza maître ya temps ya circonstance ye moko mutu akontolaka nyonso donc atikaki na ye barobi oyo ekoma nango mpa na ngai mpo ayebaki ekolekela boye me na robi wana ezalaki somo aboyi abi na limwisi yango donc robi wana ebungi te me elimwe kuna na Kongo mpa na biso abi mpo robi wana ezalaki na nzete leo nga ofongo nango kalinga ebeto nzete pa okufi mbala moko ngasko biso tobenga yango na bakongo kosikibota donc robe ane nge ya na kosikibota ndo kosikibota batiaka mpe na elamba na yebaki te tokende na mama nzamba explique nga nzamba alobi na nga boye azwi elamba oyo nga na fa na mbetu namoni nzamba azwi elamba oyo ezalaki kuna na chambre mosusu ezalaki na chambre nga alalaka te nzamba azwi elamba oyo nazomona boye na misu na nge ezalaki na pongi te na fa na nga na mbetu boye papa na nde koyemba na nga pa pour nzamba bando sola na nga le 29 nazalaki na nga fatigué na bamaladi na oto ekobela nzamba azwi elamba oyo abi na nga Deline aotia bo abi Deline omoni elamba oyo eza na oka elamba abi eza na oka elamba lokola elamba nyonso nayebisaka bino elamba nyonso ato sombi ya sika fo kobondela mpona wana nzamba oloba na nga eza nga te naoyebisa bino nzamba oloba na nga abi Deline nayebisaka bino elamba wana otiaka aboye
elamba nyonso so wana elamba oyo nazomona elamba oboyi me maboko ka mibale ezosimba elamba namoni ka maboko ezosimba elamba Adeline nayebisaka bino soki osombi elamba ata ya sika fo bondela mpona abi elamba eza elamba lokola elamba nyonso elamba eza elamba lokola elamba nyonso alobi le basali yango bazwi basinya ya mabe batie nzamba oloba nanga bomona nayete so bomona basinya bomona non like ça bota basinya ebele ezali ya bomona eza basinya yango naomona bakwa eyali ba étoile pe eyali eza basinya ebele lamba na expliquer non nzambe enseigner nga makasi makambo ozela moni nayebi te ko eza nini étoile ekozala wana naomona wana pyramide mpe kozala so otali mpe awa tala ozomona awa banini oyo batie te baoyo moni na kati ya banini ya mike batie wana ezaza batriangle oyo mwindu oyo batie a na kati na mpe so bomona ozala na poussela yango ezaza batriangle yango moni nasi bocomprendre batriangle wana ezali nzambe andolakisanga nzambe alinanga Adeline omoni elamba oyo abi ezaka loko elamba nyonso asimba boye abi me eza na basinya ya mabe abi eza na basinya ya bien te basinya oyo nga nazopekisa bino bokontolaka bilamba oyo bozolata abi nanga elamba oyo so moto alati yango ezangisa moto bokonza likolo te eza na oka elamba abi nanga elamba oyo soki ozwi yango lokola kaka elamba nyonso bondeli mpo nango olati eza ndenge moko me alobi nanga boye nazopekisa bino bolataka bilamba eza na basinya boye te bolataka elamba eza na basinya boye te mpo na nini alobi nanga boye abi nanga elamba oyo moto oyo alukaki kosala o mabe lere akutani elamba oyo asepeli abi abon eza mpe elamba ya basinya na biso alobi azwi elamba oyo azwi yango asimbi yango lere azotala kaka bo afixe misu na signe moko oyo ya kofixe misu parmi wana explication ya nzambe boye nde na explique bino abi atali kaka misu na ye fixe na signe moko oyo eza awa mbala moko abandi kobwaka ba mauvais sort abi papa on elamba oyo eza na basigne ya sataniki te soki moto azwi yango bandi kosalela yango mabe eza pasi mpo elamba ekanga maloba wana eza pasi mpo elamba esimba mabe wana abi eza pasi papa ona elamba oyo eza na facilité abi lere moto azwi yango lere azwaki yango afuli yango alalobi maloba mbala moko loko eza na basigne na bango epesaki ye accès ya kozala ya kokotisa eloko nyonso ya mabe oyo ya kokotisa awa na elamba mauvais sort nyonso oyo alingi kokotisa a ekokota na facilité po eza basigne na bango ozomona alobi nanga bongo abi yango Adeline lakisa bana nzambe bana na nga balataka bilamba eza na basigne ya boye te balataka bilamba eza na basigne ya boye te eza basigne ya bakwa basigne ya betoile basigne ya bapyramide oyo donc basigne ya batriangle eza oyo naomona soki bafreshe oyo ndeye mwa bafreshe moko boye donc basigne wana alobi nanga lakisinga mpe na signe na elamba mo boye susu wana nayebi te eza na faina ya na bosani alakisinga abi wana mpe eyaki ka eza mpe robe
donc naza na 3 robes batonge nga midèle bien nazokata yango na olata yango te. Donc oyo eza mibale na moko modèle mosusu abi na nga wana mpe eza mabe nde alobi na nga boye. Alobi na enseigné nga makasi likambo yango nzamba sunga na yebisa bino. Alobi na nga boye, alobi na nga Deline omoni elamba oyo eza na basigne ya mabe. Bandeko nango omoni basigne oyo eza na bakechi ebele bokeba oyo na bakechi oyo eza ba triangle. Eza ba triangle eza na bakechi ebele na sima. Na nga na so bakechi mo mukwana tozaki na camarade mo to balusi na sima batiatia ba triangle ne ebele mike na katikati nango batie lisu. Bosomba bakechi wana te. Bo contrôler bakechi ata lipapa onosomba contrôler la scène eza na biloko. Nzamba lobi na nga boy soko lati biloko aboy. Eza nso bokonza likote mais ata na nzela le ozoke na nzela okuta na mutu oaza batu ya makambo le azomono kaka a fixer misu na lambo lati ekotisi mbala moko aza na connexion yango toyoka ba témoignage ya mutu musu mwana musu aza kindoki to mutu musu aza kindoki na ndaku na ina chambre ne a desina kaka ta musu étoile to eloko moko to triangle moko kaka ayebi ke place na so akomi place na ememaka emba moko na connexion na besui ndenge moko ne la bilamba boy so lati lambo eza na basigne ya boy mbala moko ezo mutu a bokute na ye wanza ba expliquer nga bokute na mutu na nzela là azo tala yo boy akoko sa ba captation ne à travers elamba na yo ozomona ako ekokotisi na bapriere kabalisiki na bango wana akoza na facilité po aza devant no bengoni devant symbole na bango abi yango nga na limite bino bana nga bolata alobi na nga boy soki oza nino soki oza na eloko mona ndaku na yo eza na basigne oyo ya bango oyambi mopaya aye wana mopaya naza bien te azoluka détruit bino akofixe misu na eloko eza ya bango na signe na bango wana lero akofixe wana akosala kobwaka mauvais sort na eloko wana lero akosala eloko nyonso ya kolinga sala eloko wana ekozwa po eza signe na bango symbole na bango ozomona ekozwa yango le bino bozosalela eloko wana mbala moko ekomi bozwi ba mauvais sort ozomona donc le bibi loka bo ememela mutu ba mauvais sort le ozolata alobi na nga boy nakoza naza na elamba o nalataka ndeko moko to camarade moto mutu moko ayebi ngai nazala na elamba oyo eza na signe na bango moko boy ubie t-shirt mo nalataka eza na ba signe na bango sikoyo ngai naza na nga na ndaku na ngai yepa aza place azali soka linga sala nga mabe azokoka te asala bo azokoka te esika azali akotaka makanisi na ye ekende na elamba oyo lataka akoloba ke azakani wana nzambe apesa nga explication ezalaki le 29 nge na bene bino na oyebisa bino makambo nzambe abina mpona elamba alobi esika azali na mosika akofixe makanisi na ye namonaki ye alata t-shirt moko eza na symbole na biso wansi ko t-shirt yana eza nango na ndaku nyonso ati na valise to na garde robe to quelque part ye sikoyo lokola sa amonaka o na eloko moko oyo ozalaka nango ya bango lere azosala incartation na nkombo na ofa fixe na elamba oyo olataka wana ayebi ke na kati ya chambre ne aza na elembo na biso ana elembo na biso ndele ye akokanisa kaka elamba na ndenge ezaleli eyeli ye na pense ndenge olataka yango elamba wana papa mpe eyeli ye mbala moko porte d'entrée na ndaku na esika elamba eyali aza capable ya koloba bapriere na bango kabalisiki esika ye azali lokola azwaki makanisi ne kendaki na elamba wana akomi mamo place elamba ezali atindi mauvais sort na elamba wana akoloba ke leka ya osimba elamba o alongwa mosala yo po oyebi na yo te oyebi ke elamba si na bondela mpo nango na somba
oyebi na ote eza na signe ya mabe le yo kozwaka elamba no simbi makambo e marché te azaka na musika na bwaka maladi ako raisonner kaka azaka na elamba moko boye eza na signe moko ya mabe asbandi aimagina kaka ya mobimba na couleur nango ndenge ezali ndenge kaka elamba na ezali dessin oyo eza wana lokola mona nango leka makanisi na mbala moko akokoma connecte esika elamba eza nzambe azo explique nga bandeko abi yango adeli yebisa bana na nga bokontolaka bilamba kolata bokontolaka badessin po badessin ye bebele na bilamba ezomemela bino ba mauvais sort azosimba babi elamba ezaka loko elamba nyonso ya na problème te mais dessin oyo lokola eza symbole na bango le yo lati yango moto ayebi ke yo ozalaka na elamba eza na symbole oyo anga salo mabe à travers bapense na ye akose connecte na elamba wana na dessin oyo ezalaki na elamba wana nde akotinda mauvais sort nde ekozwa abi yango moni batravaille na elamba oyo po eza na basigne na bango zomona batravaille na elamba oyo po eza na basigne na bango nde nzambe abaki na nga nayebisa bino yango bomoni ngai mpe mama Deline nasali video nayebisi bino yango bomoni ngai nasali video nayebisi bino tokontolaka basigne na bilamba na bandako na biso bilamba toza nango tokontole eza na bilamba ebele eza na basigne moko ya mabe donc ngeloba te kelere ozolata basigne wana osala lisumu tolongwa na bamasumu lisumu eza bameshe bamaquillage bilo ya matoyi bapantalon wana lisumu babiloko eza lisumu te mais ezomemela biso bamauvais sort wana nzambe ndenge aexplikaki nga le 29 alobi soki okutani kana mutu aza misala mabe atali kaka elambana aza capable ya kosala makwa ekotisi mba moko makambo nyonso alingi asala na elamba wana ozomona donc okozwa na mauvais sort mo ya mutu oyebani kaka te asepeli kaka lokola opesi ye accès donc toloba eza porte d'entrée mpo monguna satana adétruire vie ya mutu donc atali kaka nini na biso mona asepeli eza nini na biso boyeboye alati elamba na biso na motema oloba mbala moko ali atala boye ozopela mwinda na mbunzu atala boye oza na elembo ya nzambe na mbunzu abi boye aza ya nzambe pourkui alati elamba na biso atikanga na profite na bwaka mauvais sort donc yango wana biso bana nzambe tokontole nzambe ayebisi ngango bandeko na yebisa bino vérité le 29 awa le 29 ayebisi nga bomona eza na basigne mokwana so natali na cuisine na nga tokontole kaka eza na bacuisine omoni oyo nayebi te so eza na basigne nini mais basigne oyo mpo ndiri eza bien te bomona naomona deja bacroix eza na kati wana ko eyali wana naomona so mpe betoile so mpe biloko nini naomona wana basigne yango eza bien te ozomona yango basigne yango nasepeli nango te ozomona bacroix omona ocroix donc na babiloko mosusu mpe eza na omoni sine mona yebisi bino aloba ye na nga abi mpe biloko ya boye bolata te eza lokola sisi eza mpenza omona ngo sisi boye eza na bilamba ebele tozaza nango ozomona donc ozomona nga siko oyo naa nango je mobimba natiaka sukali ndeti oyo natielaka sukali mosusu natielaka kafe mosusu natiaka nini donc je mobimba nalinga yango makasi nasomba yango na ninyo na Carrefour vraiment naza na basani nango je mobimba nasomba yango cher donc ndenge ka namoni boye eza eloko aotika na ndako te toyebi mpona nini okoyamba mopaya mo na ndako nde efandi boye eza na problème te okoyamba mopaya moko mopaya wana ayebi ke eloko na bango ezali ayebi koza na eloko na bango soki alinga kota na ndako na okoka te moto akokanisa kaka eloko na ye atiaka sukali
eza na basigne na biso. Mbala moko isifika kaka eloko ekende eyei na pensée. Lere ye na pensée ayebi ke eloko yango eza na cuisine na yo. Mbala moko eza porte d'entrée. Akobwaka mauvais sort ke lere kaka osimba eloko oyo eloko boye esalamela ye. Ozomona donc eza biloko ka Nzambe apesa biso mayele, eza te ke po ebangisa biso, eza te ko tozala na kobanga te, tozala na obanga te. Ozomona tozala na obanga te, biso to abana Nzambe to bondelaka. Babi ba obundisa biso me ba olonga biso te. Soki eloko wana so comprendre ke eza mabe, longola onka pembeni nao. Ozomona ndeti ona linga yango tellement makasi, je o mobimba, ndeka na moni boye na moni yango mana ebite soki ngam na okanisa eza mabe. Boy bisanga no eza basigne mabe me nga na omwa ndeti eza mabe. Ozomona nazomona pe ndo ndire eza mabe nazomona ndire bakwa yali bakwa o eza bien tete. Ozomona bakwa tala wana na kati na ebite soki étoile sope nini ozomona do biloko aboye do futo kontolaka eza te tozala na kobanga banga leo ozosombela mba contrôler yango ndeko moko abina mama delingaka kuna biloko na komosomba ka elambe ezanga dese eza pe mabete osomba noka elambe ezanga dese me koloba te keso na lati elamba dese na sai lisumu eya lisumu te po mosusu osomba kako ezanga dese okuta elamba mosusu eza fleur le olata lokola yo omonaki yango lisumu koloba te ke eza lisumu te koloba te ke eza lisumu loba kake nakoma préféré na nasomba na nka bilamba ya ezanga dessin mpona kokima na ngaka ba dessin oyo po balobi ke banguna satana bazo profiter nango ezozala ndeti ba porte d'entrée mpona bango basala biso mabe. Ozomona ngai elamba oyo ekingaki koboma nga awa oyo eyelaki nga nayebi te soki poison so mpe coronavirus so mpe microne so mpe nini oyo batindelaki nga na elamba oyo nayebi te eyaki na elamba oyo nasimbi boye mpona simba yango deuxième fois na bondelaki mpona ngo na bwaki longo papa dide na okuta bondelaki mpona mokolo yango mpona yebisaki kebaki belamba ole na simba eloko ekotenga. Ozomona bo biloko mosusu eza dessiné mpona yo eza dessiné mpona yo ata mutu mosusu asimbi yango eza mambo spirituel ata mutu mosusu asimbi yango cérémonie basalaki ezalaki mpona nga. Je crois que ata mutu mosusu asimbaki yango elingaki kosala eloko te mpo eza na bato mosusu mutu bagumbi yango bato mosusu mutu basalaki ni me mutu oyo abebisaki elamba oyo ye amibebiselaki yango do bato mosusu basimbi yango ezalaki na problème te. Donc yango oyo nalingi nasalela bino video bocomprendre makambo oyo vraiment makasi. Nzambe azala na biso makasi kondima bindima ndima te eloko eza mabe soki bayebisi bino Nzambe atalisi ngai eloko boye eza mabe yo problème te loba babiki eloko boye eza mabe bondela soko omoni ke mondeti nga nde nayebisi bino elamba oyo nalakisi bino na basigne te tala elamba oyo eza mabe boyeboye omoni ke na ndimi mpe yake elamba eza mabe naza na elamba moya boye na ndimi eza mabe tika na bwaka eza problème te mais soko ozomona ke ese mambo eza ya solo bondela nao kondima bindima ndima te mama de na viva signane eza mabe bondela fuka maloba Nzambe elamba o mama de na laksi biso nga naza nango alobi ke eza mabe. Est-ce que eza mabe vraiment so eza mabe vraiment sunganga na longola ngo pananga soki eza mabe sunganga na longola ngo pananga nga prier na sala bon so mutalobi eloko boye eza mabe misuku to mona be eza no mabe te mais soki eza mabe sunganga na longola ngo pananga ozomona na sala prier wana yango elo na ngena lobake nga mama de naza parfaite te naza pe na makambo mosusu na koloba pe yo so omoni ke te mama de lin côté boye pe ando lobi eza bien eza bongo te eloko boye pe Nzambe aloba na nga eza mabe loba na nga o ata na meme wana ekoti te ta mosusu omona parti na yo ndenge olobeli nde na koya kocomprendre eloko yango na koleka pe na koexplike pe bana Nzambe ke eloko boye ozomona ndeti kolan nga na loba na nga kolan eza mabe te na lataka na nga ya mabe te mais après Nzambe ayekososolisa nga na bafaso ebele ke soki na bimi na lati kolan nde na ozonga na longola yango na olata yango mpona nécessité ya malili na libanda na olata yango mpona malili na libanda mais lere ozozonga na ndako longola yango mbala moko lata te ozomona kolata te na se elamba kolata te eza mabe po ozolata yango mpona nécessité mais mabe nango eza lisumu te polata ekola na se
eza lisumu te. Yo moko lati yango ke ozo lata pe obi nazo lata yango pona malili. E batem na pe na se elamba na nga. Ozo mona. Mais nzambe nde loko insister pa na nga. Il faut le na zozo ngana longola kakola wana. Donc na ko tikala te na fanda ka na ndaku na kola. Et puis ko fanda na bandaku na biso bandeko na ngai. Atoza yo moko na ndaku. Yo zo mona oza yo moko Bible lobi na biso. Toza toujours environné na prise témoin. Ba témoin belé baza tout autour na biso. Ba témoin na so banane. Ba témoin Bible ba témoin na Luka verset. Toza na ba témoin tout autour na biso toza na ba témoin. Malgré mon guna satan azo rodé tout autour na biso nde Bible mais ba témoin pe bazali. To yebite ba témoin na banani. Yozo mono za yo moko na ndaku moza na ba témoin na ndaku. Oza na ba ange. Ozo mona. Donc ngelo bake atoza yo moko na ndaku lata bien. Ozo mondenga na lati na nga bona liputa na nga na kofanda na nga na ndaku. Moi ba robe na ngo lati moi robe na moko ay mo normal boye. Oza no na ndaku me kolata ba senglete. Olati kola na ndaku. Oza yo mona ndaku. Nga na zaka mingi bongo na ndaku na ndola tanga kola na nga na t-shirt na nga. Ozo mona banda na comprendre makambo na ndaku na lata asu kolante. Soit ti robe na nga, soit ti liputa na nga na ndaku. Ozo mona de kola eza elamba obiso tozo lata onka pona malili. Soko lata kana oba jipi ba biloko bo moni ke sunga na ngo yo problème te. So oza lokola ngoko kana ba jipe bele te. Omona kotia na kola na se pona malili komona te eza lisumu. Le but na saili ba video misato oyo eza vraiment yango. Nzambe asunga moko na moko asunga moko na moko na ba video ona sali misato bolanda ngo malembe kaka. Nzambe moko ayebi ndenge azoko enseigner biso. Ndenge azoko enseigner biso. Na kosala video mususu ndenge na lobi na ko expliquer makambo o tolobaka to yeba nini oyo koloba na vie na yo. Oyeba nini oyo kondima na vie na yo. Mosala video nango. Yango na komi na nga na suka na tiki bino. Donc bo nzamba sunga Saint-Esprit sunga moko na moko bo comprendre makambo o nga na lobi. Bo comprendre makambo nga na lobi na 3 vidéos oyo. Donc na eka ko expliquer bino par rapport makambo o nga na otokuta nango. Monguna satan anda otindaka batu baloba nange loko bo eza mabe. Sous-vêtement eza mabe. Yo ndongo zo lata sous-vêtement eza lisumu. Ndengo zo lata sous-vêtement eza lisumu eza mabe. Na koyebisa bino video oyo nanga na lobela likambo ya alliance na profiter lokwa mo air ezali awa na video oyo ezaka mko mususu le makambo oyo bandi mambu ya déprimant oyo pananga bato ebele na lobela ki bato bakomi kotuna mama deli bongo eloko boy o nzamba loba na ndo banzamba loba ki eza mabe o nzamba loba na ngate na ndo ba na yebi na ngate o nzamba ndo ba ngate na ndo ba na yebi na ngate so bato bande kotuna ngai pona montre de bando tuna pona montre nga bien to kan nzamba loba na likamba montre te mais na yebi ke montre ko za mabe te po totalela kango na ndo loba bongo bato batune nga pona alliance bato babi mama Deline bato musu bazolo bakenzamba bina ba alliance eza mabe ba musu bazolo bakenzamba lobina ba alliance eza mabe te siko na ngana ko tsonte na video o meloko na muni air ezali na bite na profiter kana ko tsonte na bike boyo kam ba musu babi alliance eza mabe ba musu babi alliance eza mabe te siko mama Deline yo lobi nini nzamba lobi na onini ngana bande ko bana batunga bien tout kanga nzamba expliquer nenga biloko wana te ba alliance so eza mabe to eza mabe te mais soki ngana zaki na alliance na musapi na ngai ngana longola na ngango kuna ka ko prévenir o lokola bato mususu ba oloba ke eza mabe ba mususu ba oloba ke eza malamu soki siko ba o bazoloba ke eza mabe te soki bango nde mutu baza ya kobunga monte ke nga pe na obunga c'est mieux que nalanda na bato bazoloba ke eza mabe na longola na ngango kaka monga na bima se to longola kaka nga naza na nga nango te po yango ekomaka mukie
alliance nange kome muke kanga na loboko ana saka effort na longola kango faina kende nango ba bongisa ngo ya mwa munene me na mona konte lisusu te après na tikaka nanga période moko nde nazaki kosala place moko place wana nde kosala wana avant na ya awa na Manchester nanda kosala place moko wana na Manchester pardon avant na ya ana Paris place asuka nande kosala kuna na compagnie moko ba parking ka ndenge ezalaka siko na compagnie wana pende ezalaki tellement tozalaki vraiment koseka makasi na bana mibali na bana basi ezalaki vraiment très bien une compagnie siko bato ebele bande kolingalinganga bato ebele mosolo bana baona bala wapi alliance ezalaki kosala bongo siko lokola nga na tikalaki wana lokola permanent na kati ya compagnie bato siko bando sala mwa période oyo batinde biso bato tosala na bonta mosusu omona 10 semaines après 2 semaines bato wana bakei bato mosusu baye tozalaki ka bon mwa bato asika soki baye bozosolola bakuti bino ambiance kitoko mona baolingaka balingaka yo siko nga siko na ndor sepenanti lo ozoba motu ki obala baondima te nayebisi siko papa dide nga abi na posa alliance po bato oyo batika koderange ngai bandeko na nga naka kozwa alliance ya papa dide po yango ekoma muke na longolaka ya papa dide abanda kolata na ye ya ye naye kozwa alliance ya bato ya papa dide ya bana mibali nakomotia na loboko nazolata so nake mosala nalati alliance wana esungaka nga moka moto alingi aloba na mo atali yo mpe marie donc mona pendeki naye kokomprendre alliance esungaka na kamonga bi alliance esunga moye bato déranger yo eza te so moto alingi aloba noka bomono olakisi omona to mwa na moto alembi okimanga bi yo ozoya kolinga mosa bato ya libala ozomona mosi na alliance ozolinga siko oza seri to oka moto limbisa naye kokomprendre bi alliance esungaka ye na mande kukosekisa papa dininga alliance esungaka so bato moto alingi alinganga ka so nalakisi ka boka amilembisi esalinga vraiment bi oleke moto aderangeaka de bato baderangeaka yo en tout cas esalanga bongo wana témoignage oyo naza nango na alliance après wana kaka nga alliance on mpe ezalaki nga nene oyo aye ebandaki so olingo suka basani ekwei nango ntina ye kobungisa mpe alliance na ye nde apartir wana sikoyo tozalaki su na alliance te tobandaki kolobaki tokosomba mpo alliance na biso biso tolata na mairie tolatango na mairie tolatango na église te tolataka ngo na mairie sikoyo bandeko na nga nde bato le bandeki kotuna nga na bi antuka nga alliance nange ekoma mokie mais ekoma mokie na longolaka soki nazalaki nango ti lelo mpo na kaka koprevenir na makambo oyo adeprimma na ngai nalongola tolongola yango kaka na ndo aloba na bato bon longola kaka ome mama delimba misu balobi alliance eza nango mabe te ngai na bi longola yango kaka nga biso mpo na ngai na olongola kaka me ngai nayebi te elekaki nango mpe mikolo nde mokolo mosusu eleki mpe kalakala mingi te nayebi te so esimo ekoki mokolo mosusu nalala boye mbala moko namoni seigneur azolamusanga alamusanga deli lamuka nalamuki nga naomona mpe ake nalamuki le nalamuki boye adunanga nalamuki le nalamuki mbala moko namoni papa dide alala me namonaki ondie papa dide loboko na ye elati montre na alliance na loboko me alali atie loboko boye mbamo seigneur alamusinga abinanga deli lamuka le nalamuki abinanga tala loboko wana natali loboko nga siko namonaki ondie loboko ya papa dide nayebi te so ezali loboko ne me namoni ka place yalalaki loboko ndie ya ye abinanga deline naoyebisa bino nde nzambe alobai nanga abinanga deline omoni mutu mwana nzambe mwana nga alali na montre na liboko na alliance na loboko nga na bien namoni alobi na nga boye alobi montre mutu akoko nga na nzambe nazoko autorize bino bana nga bolata montre soki bobimi libanda po botalela bolata montre soki obimi libanda po otalela na montre na yo soki ozongi na ndako eke omoni kolingo olala longola montre wana abinga nalinga te bana nga balala na montre abetelini yebisa bana na nga ezaki ba 6 mois na ete so 6 mois ekoki abetelini yebisa bana na ngai
balalaka na montre te. So oyoki pongi ata na moi ofandi na kiti oyoki pongi longola montre. Nzambe abina linga te bana balala na montre. Yona ese bino makambo susu eza ba principe ya nzambe ya bonzambe. Ozomona abina linga te bana na nga balala na montre na loboko. Yebisa bana na nga so muta lataki montre na libanda po atala air soka azongi na ndako alongolaka montre wana. Po biti ya montre ezalaki po atala air surtout soka alali alala nango te. Ayebisi ngo mona musapi na alliance ezana nga na bi air. Abi alliance wana ezalaki po na mariage. Alobi na nga bijou nyonso to fantaisie nyonso mutakolata oyo eza symbolique. Oyo eza na tina alateli eza lisumu te. Abi eza lisumu te. Abi na nga soki mutabala te asalaki alliance moko te. Osalaki alliance moko te. Ozwi alliance otie na musako osali lisumu. Abi me soki mutu balatisaki alliance wana pona balatisaki ye baki wana lataki pona alliance moko ya salaki. Ndeti oyo eza alliance ya libala. Abi adeli eza lisumu te. Yebisa bana na nga o babala o balataka alliance pona alliance wana pona symbole. Alliance wana eza symbole. Bijou wana o alati bag wana o alati eza symbole ya alliance ya libala o ya salaki. Abi mutalata na ye yango alala pe nango eza mabe to wana nzamba oloba na nga boye na matoi na nga. Na matoi na nga lamusinga na lamuki na omona. Dole na omona neza imiso ya molimo ezaki vision. Po papa dida zayi na montre tazaki na alliance te. Nde mamu nzamba yebisaka nga yango wana. Yango na oyebisa bato oyo o bazoloba ke alliance eza mabe. Soki nzamba apekisaki yo alliance problème te. Nzamba apekisaki yo. Mais oyo nzamba alobaki no alliance eza mabe te nga pe nzamba alobi na nga alliance eza mabe te. Ozomona alliance eza mabe te. Donc oyo akolata na ya alliance amoni ka alliance eza mabe te eza problème te. Oyo amona ke te nga na lota ndoto alliance eza mabe problème te longola. Nayebi te pourquoi olota ndoto wana alliance eza mabe. Peut-être o raisonnaki le balobi ka alliance eza mabe comme komituna eza mabe to eza mabe te ale makanisi pe elotisaka bato ndoto. Ozomona makanisi pe elotisaka bato ndoto. Donc nga na yebi so nzamba oloba na nga makambu na soki na loti ndoto ya makanisi. Na lota pe ba ndoto musula mkibi ndoto na loti. Na munyonki eza no normal te. Ozomona meza ba ndoto musu yo lati oloto kanisi onka makanisi obwaki si men azongi selu yango. Là ozongi so comme ça clair. Ozomona c'est ça. Donc nzamba lobaka na nga yango alliance eza mabe te. Donc kita muntu na muntu obozaka na ba question na alliance eza mabe to eza mabe te. Ba musu balobaka alliance eza mabe, ba musu balobaka alliance eza mabe te. Donc o bolobi ka alliance eza mabe, soki bozoloba ngo kaka po lotaki yango problème ya te. Tika na o. O pe ba yebisaki alliance eza mabe, soko ndimaki yango eza mabe ndenge na lobaki. Soko ndimaki alliance eza mabe longola. Soko lobi ke nazongisa alliance na loboko na nga faut se repentir. Bonde la loba nzambe alliance ona longola ki on limbisanga na kanisa ki ezalaki mabe. Mais lokwa na yoki ke eza na mabe te nzambe na nazongisa na loboko limbisanga ndenge na lobaki ke eza mabe. Ndenge na ndimaki ke eza mabe na nazongisa soko na loboko zongisa na loboko eza problème te. Ya problème te. Na yebisi bino nzamba lobi ke lisumu oyo muntu otikaki kosalela eloko wana po balobaki eza mabe. Otikaki yango ozalaki convaincu ke eloko eza mabe. Ondimaki eloko eza mabe. Otikaki kosalela yango. Nzamba bi lisumu wana il faut se repentir. Donc eza ke osengi eloko wana nzambe limbisanga ndenge na lobaki na ndimaki ke eloko eza mabe. Na tikaki kosalela mpona monaki eza mabe.
mais lelo na zongela ngo na zongela ko salela ngo limbisanga na comprendre siko keza mabete nazo salela ngo ali wana ilimbisami e compter sur lisumu te do bicha ba video na nga o do bondima bindima ndima te nga na soki na ndima ki bindima ndima mbe na ngaki lelo na zate na ebite intervention ka nzambe nge ya na façon moko me ingeza su bitumba makasi de kwa kondima ndima me nzambe na bolingo na ye asala ki na nguya molimo santo eza kati na ngai de asala ki ke na telemela kabat nyoso ba yo loba na ba sous-vêtements za mabe bazo ya ko loba na ngelo ko boiza mabe bazo ya ko bangelo boiza mabe sikoyo ekokoma sikoyo na video oyo ezoya na kosalela bino ndenge nini nakende kose trouver na prison wana na tribunal wana na prison wana pona makambo onga na ndima do muta benga kinga azoloba na nga to bandi ko partager na ye de na betango prochainement ayebisinga ke alliance eza mabe nga pe na ndoka nse eza mabe mentala nzamba lobe na boloba na bo muta tomboka abi na ngozo sa lisumu ndengo lati alliance wana eza lisumu komona nzambe te atomboka donc elekaki oyo ekoka ekoleka moi ça na elisinga voir même nande na sala ki mariage à mairie eza lisumu alingi kaka ndimisa ngai yango makasi nga pe na boyinga abeza lisumu te wana ngati na na notion ke bato bazobengaka nga bazoloba na makambo ebele eza lisumu nga na kondima yango te nga na ondima te na zaidi na notion na elekaki oyo ekokaki koleka na ndenge nakendaki kose retrouver na prison wana do bakangaki nga na eloko moko oyo nalobaki na kobetela bino yango prochainement po boyizala mayele boyeba nazala makambo ebele oyo naloba na bino nango oyo esalamelanga likolo makambo balobi no na telefone ondimi ozondima esalamelo mabe conseil ya mabe te moto apeso conseil mais faut kotala conseil nini oyo ondima ozomona faut kotala conseil nini oyo ondima nga moto abenga nga aopianga conseil na obetela bino wana kala makambo nzambe asala na vi na nga le nzambe aexplika nga makambo abwengekizela bwengekizela nzambe na nga namonaka somo yo na obetela bino prochainement nzambe aza na moko nasali 3 vidéos oyo après notika bino ata quelques jours ata 3 jours notika bino 3 jours notika bino 3 jours dans week-end notika bino week-end tokutana bino lundi ou mardi bon na osala vidéo mususu on a le bolanda vidéo on a bokebi oyo comprendre vidéo te oyo ko bati ki mama de na ko bum sepson de la biso to tika ki na biso ko sala ba produit cosmétique to tika ki on to ba ki za lisu mama de na ko bum sepson de tenga na ko bum sepson de na ko éclaircir nde makam na ko éclaircir bino boyeba ke soko ndima ki keza lisu mo sala sute ko sala sute ko sala te soko lingo zongela faut se repentir. Et puis ceux qui bazo ibisa o likambu kondima bindima ndima te bondela nzamba ibisa kinga munguna satana akotisi batu na déprimant batu na ebele baza na déprimant bazo pesa ba message nzamba bi bazaka ke eloko eza mabe wana nzamba lobaki nanga bazaka eloko eza mabe eloko eza mabe eloko esalami na mai abe deli nga soki na pexpo na ndenge ezosala na ba mai na ko pexisa bino te po bozana na mokili o no ba bino bondela po nango bosalela po bwana ngo besoin mais nazo pexisa bino ba o ezo changer nature na bino po mutu nyonso azo changer nature na ya komona bokonzi na ngai te yango moya pexi so ba meshi ba periki ba tissage ba beauté ba rouge à lèvres yango moya pexi so biloko wana mais o ezo changer mutu couleur te salela na bondela pona eloko nyonso akosalela na mona tiki bino nzamba za na moko obolandi nga video o vraiment kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.